Non, quand on a vu du public, on a annoncé dans le monde entier. Oh, bah, depuis Kala. Parce que depuis Nazala, Christelle Arose, on a les caca, na chaîne, na les caca, toujours na chaîne, na biso, Zala qui a vu du public. Le rôle des caca, la vie, RFC, on les pas dans la camo. Mutasara les émissions, ni n'aurions eu pas dans la. Oh, bah, ma banga n'est pas une émission de Orbo, on était fort, on va pas là. Je pense qu'on est bas, avis du public. Et là, on est se passer dans la Katiwana pour. Non, et là, comme c'est passé, c'est passé, bon, moi, on a Jacques, bon, non, le lot, il faut les canangés pas d'aïto. Et là, comme c'est passé, dans la vie du public, sauf que, nous sous parmi, bah, membres de la vie du public, quand nous sommes officiellement, nous avons démissionné, na poste, na ba responsabilité na ngai na ba na makamisi na bandose na vie du public na démissionner na za sous parti té donc na zo sous faire partir na kata vie du public té donc travailler sous kunate mais na za mo na vie du public na vie du public biso tout ça ba na vie du public Christelle Lolala ko la moyeka maman na démissionner na vie du public. Et ça qui est là, moi, était ça Christelle, ça qui est là, moi, mutumo, parmi ma maman, vie de ça, Christelle s'appelle la montée. Tout peut-être y mon robot, ça le bac est là, moi, Christelle s'appelle la montée. Tout cara et 5 qui est à la rare ou 5 carrière solo. Bon, ça c'est de l'autre, quand de l'eau vient d'aïto. C'est juste la carrière solo, c'est tout ça, le monde de la musique. Mais moi, qu'on a préféré qui, n'a vu non, 3 ans quand même, c'est trop, hein. Avant de sika moko na bino lelo comme ce temps nga moko pe na ça lelo na ke parce que yo mo tout le bango bien naza moi si ya mutu faut naza déjà mère d'une famille il faut naza lelo nga moko oh lelo lobi so merveilleux akoli aba azwa relève nango yango na beki non avis du public en tout cas na démissionné nanu na ke nanu na lukape na bandelo ko nga oyo zala pour la vie démissionné na na télémission. Non moi ndongo lobi soki muta longwe na place ezalaka toujours na ba raison oui muta ko koloba ko kolongwa esika te sans raison ngai lelo o nga Christelle na démissionné pas Didier Masuki avant les Cambodgiens na Solène abino mon boss les abonnés faire partir le sous na vie du public tatuna kinga et ça bon ça va Christelle na ebi déjà que longa que longwa réponse na ezaki ngwana solo na ye musala et puis quand on ezala to bandi pour travailler na Masuki ti aisanga na zela ya ki asana poto ki ndeni lelo ndeni lobi ti ara ozonga na poto to badika to ko tupeka na rythme Isaac mbonga isinga mo ndeza bo ko travailler no so za bezo ko travailler no kara mais mbongo ba Masuki apesa mutu mbongo na ndenge naye ndenga sola kina oye moko c'est que akosola na ope abono peso mbongo ngabe aloko Isaac aza mutina kala c'est sûr alobe to ka to koti pina koti na kata ben musala zeka zela ti lelo oyo et ko sala jour mususu ayoko organiser ki réunion biso to ebaki to zaka bangaja vie du public ye moko aki ko organiser réunion bino awa nde naza bonana mbongo afuta mutu te bino nyonso boza ba engagé oyo Monique alingi salaire porte eza grandement ouverte wana tozala biso nyonso ba Vincent Chiluizi Milor Norabi azalaka te aparticipaka na réunion na te Bogos Bines no rappele nda donc tozalaka mwa ebele na réunion na Jazz Kavulo pa azalaka ndiaka osala baninga mpe oyo basepelaka te bazoka na bango banzela me biso te madia tosomesanaki yango tokontinaka kaka kovanda na Masuki me lelo onga mona décidé nga vite 2013 na fin 2014 2015 2016 lelo tokomi na mois d'octobre
En tout cas, il faut na lukape et loko mo nga mo na osala on a bando bénéficier nango parce que n'a jamais ko travailler bénévole pendant 3 ans. Et on moni na binana ça c'est El News TV natala nanu l'am sous nga mo ko na ko s'en sortir mais ndenge na 3 ans oh na travailler bénévole. Mais Masuki et là comme il y a ça en passe en 2015 au moins chose ça là moi ça là attends ba futa oté mais ça aussi moi aussi problème ce que attends muta bengi yo moi message moi soutien mon ça la bien ngai na 2015 na mois d'avril na fait la grand-mère nanga après 3 semaines 2 semaines na kufeli grand-père nanga donc matanga mo elanda na matanga nanda kuna mso za kashi batu balela akara ndeza osala so za ba matanga bongo elandani moi soutien ndinga musala ezalate esalanga passe ngabi batu ba moto musala kati tout le monde a mutu te tout le monde a enveloppe musala ezate batu za na ba frère nangai akufeli na musala batindeli enveloppe ya contribution avec atako to bafuta biso te mais moi biloko na mike na epesaka moi courage ezalate tolekiana na bela na zo ba problème mais zo ba problème ebele na musala onga na osala parce que musala auto sara daito yebi l'homme soko va na bo inviter moi à beng o beng invité alors ndeli na sa émission abi OK ça va benga par exemple à 12h 12h ebenge bo eso be yanga na 15h 15h ebenge bo ayiso lobby bandi obenge titango yo zo déjà au dépenser déjà ba crédit ebele au fou abenge susu ça va yoza nitinga zanginga ayiso yaka na monga fula ozuso transport na yo na cameraman au futi bokei lisusu bokei au futi ba transport bino aller retour. Donc, nous sommes ezalaki biso mto bona ko perdre ezalaki être pour super loté on comme il inviter yo mo inviter na biso comme na ope boé na suka pa pe solo te oh merci bye bye atate ono zo atama o futa transport ezalate donc yo mo ozo perdre na mukie o koki ko sala mo économie na o mo boé ozo perdre ngo pona musala est-ce que bon attends ozo sala bon po ebike ezo retourner revenir ezali tant na bimisi boye po na ebike awa e kota tant bossa otinda na remplacer na nga ba trou wana donc wana nyoso ezaki te to passer to zakina Vincent to passer Vincent moni e oyo patience oyo yango te tikana yebela ne Vincent ayebela ki lelo la voix du peuple. Vincent Chilu doit s'en sortir. On doit s'en sortir, azo évoluer très bien. Si ce n'est pas parmi les sites oyo ezo talama. Ndenge vient ngai papa Nelikia ibenge aisaki ngai en tout cas na landaka mingi Vincent Chilu. Et ça na mingi Vincent Chilu asala be mission na ya bien. Vincent ayebela ki na akei. Je te bien tant Vincent kendaki bato Vincent alobi mabe Vincent mabe biso moko bato kati to vane to bino ya yazani na raison mais moyen peto lo bezate mutu mutasa ke lo na tour na ye na ngonga na ye ya moni ngonga na ye kokaki yango moni akendaki ina na après Vincent kendaki na ba juillet 2015 juillet 2015 si je me trompe pas Vincent atika biso na vie du public donc eza la patience sous koki ko li comme ko patienter ma comme ko patienter biso to patientaki mais to moi akwa bo ko bando patienter ti pe na suka nango finition nango peza nango kama be wana na baki fona lekaleka ba chaîne na oleka pe pa awa na naza ba chaîne tous pe no kinoleka pona annoncer officiellement que nazo faire partie du sous-soutien na avis du public mon vieux Célé Dubois quand to solaki
Yemoko le boss Gabi Panzo Mukusa Talo kande na yebisa kio kande yebisa ko diama solo kala mingi te ezo banda bobandola nanga kala mingi te na CL News TV. C'était Sabino, on a like Sabino car conseil la bien musala kitoko kande to banda ça na vie du public mais innovation ezali. Beka faut ça innover pour lingaka ilorono ezalaka. C'est loro na yo moko papa ta yo moko. Et loro na moko vo tombola ngo. Tout mon voyez Christelle la rose lupungu soda makasi ndenge ye mo dile masuki alobaka et ça nga mo pasi ya ko kabana mutu mo de bomesana ki poza yaki ka soda Christelle yo soda nanga vraiment et ça nga vraiment pasi malgré tout merci na suka ezate merci la personne en bois et merci Zakite non mamu ça boy merci quand même ni les Zaki na ngote mais dile masuki aza tonton moko ya bien to va na bien to passer un peu ba bon moment ngala opesa conseil na ba ndeko na nga o batikali kuna balemba musala te basala musala biso pe place okay yo lembia ngo o mama lembia te na lembia ko na sa inde na lembia vite non o ma bi public kana ndo mona na songa lelo na ye na bina sala émission yo kati mon boss yo sika boya boya te vie du public pena ça le rôle là biso to sora ba sen élève donc eza école moko etangisa biso le lopeto komi le lopeto komi reconnu na miso batunga pena na ka ingrat vers mauvais idée masuki ba ba nota vivi ba na kala so ba nota kala ba yo ka daito simpi Montréal na réalisation ba otala ba mona daito simpi donc après ba Isaac Mbongo et ça arrive ba biso ba oyo mais les autres za info mondial parce que vie ezaka na mabebele donc tout c'est moi mise en disponibilité mais ce qui est là moi si matin vivi c'est ngai donc dans un até bon mon nga susu merci beaucoup Christelle Néo répondant qui présente l'invitation à biso et moi quelques dédicaces et puis tout le monde anime sima ce qui c'est nous c'est famille Toria. Voilà, merci na Didier Masuki mbala mande fa pema en tout cas na ko jamais kozala ingrate soki naza ingrate vraiment en tout cas public ozotalanga na minute oyo balingaka mingi balobana mpo nayebi ke bacritique nga alongwe na alongwe mpo anini asali boye depuis kala na ntango amonaki banda kofuta ye te pourkoi alongwaki te kaka lelo ndanga alongwa non na banda koprépare eloko na ngai nasali mpo mingi